Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Lelo message toyaki nango ezali na mokanda ya 2 Samuel chapitre 9 le verset 1 à 13. Bisika oyo tangu Saül akufi, Jonathan akufi, David a eu pouvoir, pe David akomo koye lobisana ndako na ye. Alobi bolukelanga mutu moko ya ndako ya Saül oyo atikali po ete na sale bolamba zoki Mefiboshet azaki na Lodibar akende kovana ndako ya maki. Michel Mayabou. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Congo Gold TV, la scène ramener toujours bon s'abonner à Congo Gold TV dans www.congogoldtv.cd parce que c'est la chaîne qui ne parle que de la vérité et nous ne sommes qu'à la vitesse de la vie. Vraiment nous sommes sur le terrain. Soyez à la église Montmorija, Namokali, à la Congo de la Papa Melaka et Belé. Comme Congo Gold TV, c'est un poste Michel Bayabo, Bonzamé Belé Katine. Alors pour le cadre de Chant Libre, tu quitteras toujours sur le terrain pour faire voir Makambo Ezalaka Solo. Ensemble avec vous, nous suivrons la prédication d'un pasteur David Mangono et on se retrouve juste après. A tout de suite. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Comment n'allez pas ça qu'on a des menza makana qui n'a eu kuta. Tika kombona yesu kumisama. Bien aimé na ile soka kezana mutu moko oya sala ki kwete ngana otoye kana peto kutama. Kombona yesu kumisama. Afuta ki peti na moko kwete ngana otosa. Jésus, tu es tout pour moi.
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Bonjour Pasteur David. Bonjour maman. Tout le monde est en pleine action, les autres continuent à surprendre Bisso. Tu évites un zamba au salaire à Tinoka, Ndingo Messana, Ndinga Messa pour Samba Banae. Message que le qui banan Zambé, le bandi Congo Gold TV au Baolanda na minute ezani. Ya solo na pesi na bande konyo so Congo Gold TV mbote belé. Nzambe apambola bino bisika so bozolanda biso. Tokotika bino teta konyo so zali longo na kolo esumasiya. Lelo message to yaki nango ezali na mokanda ya 2 Samuel chapitre 9 le verset 1 à 13. Bisika oyo tangu Saül akufi, Jonathan akufi, David a eu pouvoir, pe David a komo koye lobisana ndako na ye. Alobi bolukelanga mutu moko ya ndako ya Saül. Oyo atikali po etena sale bolamba zo ki Mephibosheth azaki na Lodebar akende ko vana ndako makir. Bien aimé na ye lengai kaka nzamba message apesa ki biso ezalaki boye. Ete ata babosa na yo na vie. Ata okenda musika. Mais tant que bilaka nzambe ezali, Dieu se souviendra de toi. Sala bolamu lelo potem na biso ezalaki bolamu efutaka na botosi. Bolamu ya Jonathan, yango ebikisaki mwa na ye Mephibosheth. C'est ça le message que nous avons apporté aujourd'hui au peuple de Dieu afin d'être dans le bon. Basala toujours bolamu. Ata mutasala mabe sala e bolamu. Bolamu wane ko futa un jour nzamba otombola. Un message na internaute nyonso balandaka Congo Gold TV et puis plus particulièrement na boss Michel Mbayabo parce que si nous sommes là c'est parce que lui nous a accordé cette permission. Un message na batu nyonso. Merci beaucoup na internaute nyonso nzamba za nabino et papa nabiso coordonnateur tika loboko na nkolo za likolo na yo papa Michel Mbayabo nzamba longisa yo na ba domaine nyonso ozo sala et message na repesa yo sala toujours bolamu. Bolamu kosala ekosunga yo ekosunga bana na ope libota na ope kosunga RDC mobimba ekosunga mokili mobimba bisika nso kotambola ngolu na nzambe ozali kono parce que Mephibosheth ayaki kolia na mesa ya roi loka leki na mesa ya roi yeba ke yo pe nzamba matsa yo na dimension ya royauté nzamba pambola. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Verset 1 à 13, na bosepela ndeko aza na lingala azwi yango po ete toke na lombango. 2 Samuel chapitre 9 le verset 1 à 13. Moto azali na libota ya Saul oyo atikala na bomoi soki azali nalingi kosala ye malamu likolo ya Yonatan. Nzokande ezalaki na moto moko kombo na ye Ziba. Ye azalaka kosalela libota ya Saul bayi na ye epai ya David. Pe mokonzi David atuni ye yo nde Ziba. Ye azongisi mokonzi ezali ngai. Pe mokonzi atuni ye oyebi moto moko ya libota ya Saul oyo atikala na bomoi soki azali nalingi kosalela ye malamu ndenge na salaki liboso ya Nzambe. Ziba azongisi mwana moko ya Yonatan azali makolo ya ebukana. Mokonzi atuni azali wapi?
Ziba azongisi azali na mboka Lodaba na ndako ya Makir mwana ya Amiel. Est-ce Ngwazali? Est-ce que c'est Ngwazali? Nazoka bien, est-ce que c'est Ngwazali? Azalaka wapi awa? Soka azali abetela Yesu maboko makasi po Yesu azali awa. Alléluia. Ozali Nzambe, Nzambe nangu ya nyonso, likolo na se, pikela minayo, nguya na yo, ebandi na nkembo na yo, na bosantu bwayo, pe na bonkumu bwayo, mitungisi nyonso, ya bomoi nanga, ekomaka kimia tango naza na yo, yo nde opangwisaka bisoli na miso na mitema oyo mizali kolela. Onyata satana kuna na Golgota, omapinga na yo bazala nelonga ye, nguya na yo emona yo, obanguna na yo obakufa na soni, Nzambe na nguya ye pepa azali awa mosantu ya lola ye, yawe kumama, yawe kumama, yawe kumama, chabutumisha bana waniweyo, chiyobone chimadina Yesu ti champion. Nawe chawacha mai chikumbi chaku jibikira muye, Yesu ti champion. Ya Yesu, Yesu wena bantu bakolang national bazate, Yesu wena bantu betaka mwaka mkondula, siwena na bikondo betaka mwololo, Yesu wena bantu yelile, Yesu wena bantu. Merci beaucoup. Bien aimé, au BTG sur ma boîte de ma casse de susu. Pour la ligne, nous avons insisté BTG sur ma boîte parce que est-ce que mon mon côté azali na naku ya Saou peut tengana sana ebola. Musali na moko tiba alobi mokonzi. Ezali na mwana ya Saulu moko. Kasi mwana wana azalaka awa te. Azalaka na ndaku ya Makir. Kuna musika na Lodeba. Yebisa muninga Lodeba. Yebisa malamu Lodeba. Yebisa etalanga bien Lodeba. Talanga bien Lodeba. Yebisa etalanga sumalamu Lodeba. Talanga sumalamu Lodeba. Bien aimé, thème na biso ya tongo lelo ezali bolamu na botosi efutaka. La parole. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Bien aimé, bolamu na botosi esaka nini? Talaka biso mtosaka. Soko bimi na 5h otiki mama na ba. Ok, oye ozonga vers ba 19h 20h loko la transport zaka moi eza moi passe mikolo yo. Na suka sanza wa peso nini moi. Il sa voisin moi loko. Moi loko. Wa peso moi loko. Bien aimé, David azalaki basi ba pakolier lokola mokonzi na Israël, mais mataki na ngwende ya mokonzi te. Alléluia. Amen. Et Saül, lokola a compris que et toi il y a David et Zalaki makasi a comment combattre David. A comment Luka asala David mabe. Et tant nyonso asala ko sala ba complot peut asala David mabe
nzambe azalaki kotouche motema ya motu moko yebisa voisin nzambe azalaki kotouche motema ya motu moko moto moko mona ezalaki Jonathan motu mpe ya mosika te kasi motu ya ndako ya Saul azalaki mwana ya Saul. David keba lelo na nzela ya avenue ezala likolo kombo na oni Kimbia keba na virage ya Kimbia ba petit moko baza wana ya Kimbia ba petit moko baza wana soko leki ka nzela wana bako sepelso na bakuluna soki ngano tozaki David nzela na tokoleka ngo David akimaki banzela na po etabatela molimo na ye alobaki te ngana roi atana nakozala roi mabeko ya te yaya atoza leloko ya nzambe mibatela yebisa voisin atoza leloko ya nzambe mibatela kokendaka ngulungulu te ata biso po totelema yaya tomibongisa po ya na eglize koyaka ngulungulu te mibongisaka atoza mwana nzambe po kota na temple ya nzambe mibongisaka yebisa voisin to mibongisaka bandeko moko bayebi balobi tomilengelema oyebi yango te yeba te CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Voilà, merci beaucoup, fidèles internautes. Il y a Congo Gold TV. Tu commis vraiment dans souka ya mate ya oyalelo au pasteur David Abombela Kibiso. Boyo ki message nya pesi, boyo ki nini alobi, ba nzambe église Morija, batondi sami bongo ne sengo po balier bien, batondi bien, digestion ezo salama pe malamu. Merci beaucoup na bienyo sur Bolanda Kibiso. En tout cas, je vous demande toujours ya que vous abonner à ma chaîne qui est www.congogoldtv.cd. Monsieur Michel Mbayabo, mon boss. Petit non, il azaka sur le terrain. Maman Lili Mbayabo, maman Lili. Donc, Motenayo. Excellent dimanche à Bignonso. Donc, quant à moi, je vous laisse aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Encore, je répète, encore une fois, www.congogoldtv.cd. A plus et je vous aime beaucoup. Chant libre, toujours à vous. Au revoir. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.